Canal Futur. One. Canal Futur. One. Canal Futur. One. Bonjour, bonjour, bonsoir. Naba fanatique nanganya surtout au bolinga Ange Ampilawa bubanda ke loba amana tebundenge nini ozawapi ngayo na ye na utaki kolukela bino babilo kwa sika na ye na bakisi babilo ye ya bien o papa akosepelisa mama o pe mama akosepelisa papa na ye na babilo uti musika ngai nde nazabe nasala na ba publicité te ba publicité wana nasala ngote ba publicité mutu oya lobaka mingi seke bilo onezala ya bien te ngai publicité na ngezala pa mutu ye ozwi kisi obiki na maladi no oyo yaki nango wana nde okokende na okobeta lisolo na ngai publicité na ngezala ka bongo epa na bino ba maladi batu bomema publicité nasala na nga ba publicité te na lobaka nga mingi te publicité na ngai eza yo mutu maladi obiki omelikisi obiki na maladi wana okuta muninga musupe azo souffrir na maladi wana obeteli lisolo engandi nazabo na bika kina kisi boye nazwaki kisi pa mama moko boye yango ebikisa kinga tokena mema pe biskanga nazwaki kisi oye ozupe yo pe lisusu okendo beti lisolo nga bakisi nangeza bona alokwa ba obaleka na tele bazo ganga onga kisi nange uti na pikime onga la uti na basengele onga la uti na bangala ngala uti boye nga yazala nga bongo te na belela kala nga ite o alobaka mingi seke asala msala malamu te lelo ndeza boye na uti kutu mosika mena ko otanga mboka ona uti te ezango initi na bando loba ngona bando tanga ngo bakisi na nga ezali awa yo ma papa oume na maladi hémorroïde yo papa mukongo ezokata nozo kokalisu kofanda te ozo kokalisu ko beta mamata deku oya pamba te kumoko pepo beta mame koma pasi bakisi nango na ye na bakisi wana ezali bokomona ngo bino moko na émission de nazo sala bomona bakisi wana o na ye nango bakisi ezali mama papa yo souffrir na maladi wana omela bakisa basongolo pakala ozwi lobi kote na ye na bakisi ezali maladi nyonso oyo yo mama ozo luka oyo yo papa oza nango posa surtout ba papa o bakokaka kokokisa basi na bango na mbetu te papa ozo koka kokokisa posa mama na mbetu te bakisi yango na ye nango yo oza na mobali oka kumoko ozo kokade kute 3 kute neti papa mususu benga kinga olobike oana posa kisi po obanda ku obando beta 5 ku kisa 5 ku yango soko meli bido oya kisi onde telemi boye o respecter ndenga na koyebisa osalela bido kaka oyo moni oyo ya kisi oyo moni ndenge zali oningisi yango boye bouge yango esale komi fulful boye obandi komela yango ozwi verre moko na tanga verre moko na pokwa verre moko na tanga verre moko na pokwa papa soko silisi kaka bido oyo osilisi yango osimbi mwasi no bande kokokisa obeta 5 kute oyo bido kaka oyo ekokomisa yo okokisa mama vraiment okobwa kati 5 openzo no tangelo penza 1 2 3 4 5 eza teke obwaki okiti eza bongo te bando komata likolo mama okokita likola mama kaka 5 ku na yo koki apro kiti kaka bido oyo zo mona omuta te tembe abengi ngai azwi kisi oyo ye moko akobenga ngali lisusu opesa nga raison mama kaka ndingo lobaki pona bakisi nao batu o bazana Congo batu a Congo ya mai ya ngoyo eza pona bino me ba oyo bazali banda mboka ya poussière ya ngoyo eza peka bakisi na sai na banzete oyo yango ba poussière nango yango ozwi ba poussière oyo osali yango mélange ozwi otie na mulangi moni neti mulangi ya mai na biso yango ozwi ba oya poussière otie na kata mai oyo obouge yango obandi kozwa verre moko na tanga verre moko na pokwa verre moko na tongo soki kako silisi bakisi o kaka ndinga nazo yebisa bino ofandi kaka bomoni ozo kokalisu yo moko okomona façon nini oyo banda kobeta mama
façon o bando si ba maman o non tout ça là force o kuto zale na ngona bon jeune na otango zaki na ba 18 ans ba 20 ans o tikala ko zo force wana te mais force o yo kuzona ba kisi o non la bino force o bino bozwa nango e kolle katango zaki na bon jeunesse na ona âge na ya 19 ans ou bien ya 20 ans ndingo bandaki ko si babasi ezala bongo te po ezala na ba âge wana Mibal ezala na force mususu tango pesko koyo okoli okomi na ba 60 ans ba 70 ans ba 5 ans et quelque ekitaka makasi kiti e ozala ndenge mote na mona o ya 25 ans mona 20 ya 20 aboza makasi ndenge mokote sikoyo papa pozo ozongela makasi na ya bomoa na wana ya âge ya 25 ans ya 20 ans wana il faut ça la bakisio o bino bomonyo il faut osalela yango soko osalela yango yo moko komona peni na faso kokomela yo e kokoma nyoso to bando simbo na bilamba nyoso to bando linga kaka mama o bando bima kuto ke musika te o bando ke musika te ko bando zambango ka ozonga ndako mbango ozonga na ndako na mibali bazala mobulu ba ko banda ko zwa basi pamba bakisi na biso o nde bozomona o atie kaka tembe nango yango eza aba prix pe eza yango ba prix ya mbongo ebele te o no banga na okende kuna bazalaka cher bazalaka boye te na nga cher te naza nga cher te eza yango bakisi eza banzete eza bakisi o amindele o batia o baboye te yanga eza yango bakisi eza yango cher te eza banzete mais talaka eza kutu eloko na ko bando pesa yango ofele te na bando oyebisa bino eza ke na ko pesa bino yango ofele mais talaka ka moyen na pesa bino yango ofele bongo eza te po eza banzete na kenda kosomba ngo musika na musika vraiment na intérieur na kata Kinshasa te na zoka vraiment transport na zui vraiment transport na ke musika vraiment ko luka banzete o petango na koma nguni fona pesa lisu batu mbongo po bakota na zamba po ba memelanga ba biloko yango na tiango na mwa primo ko ya se o yo sala eza muta salaka eza muta salaka te o zalote kakata mwa ligablo na balabala yaka kobanga na ote okozwa bakisi oyo po eza ngona eza mbongo mingi te eza ngona mwa primo kwa mukie yaka na prix ya promotionner oyo ndenge eza bobino bomona oyo nde na oyebisa bino oyo ma papa oza problème ya éjaculation précoce kisi yango oyo ndenge oza na myome o naza na nini na cancer komona no kutu pasite yaka na vraiment kisi oyo eza pona maladie oyo ezo traité ezala mwasi ezala mubali ezo kipete o ka il faut nani amela mubali kaka te ata yo mwasi yo mubali o monike ozo mukongo na yo eza na pasi ozo koka kofanda te nini te yaka ezo traité pe pona hémorroïde o nde bozo mona o na simbi o na maboko yaka zwa o kusepela yo moko omona ndenge ezali o ozana nini oumela na ba maladi babokono modèle na modèle o ba talaka nzoto na biso batu ndenge ezalaka melaka kabakisi o 7 jours ya pamba o ozana ba infection ozwa ba infection na o mela ba antibiotique ya modèle na modèle ba infection ezo silate yaka kisi yango oyo ekosilisa yo papa penino eza mukie sozo siba mwasi sazo yo kangolo ndire ozo sale diki sa kosolika bikpakpa nyonso ebimi libanda eza mwa mukuse bozo koka kopesa mwa 6e te pona peni eza mukuse yaka zwa kisi o ekokolisa o peni kokoma mulai pe kokoma munene o simbi mwasi pasa nini a sentir le bi oui mobali nanga vraiment o azo sala musala penza boya ebele ngakunda lobana nga mingi te yaka yo moko benga kisi onde omone zabo 7 jours ya pamba 7 jours ya pamba na pesi bino 7 jours ya pamba soko melikisi oyo bikite ka ngai Ange mona musakata te soko bikite
ah wana il faut OK wana kutu ko tika na ko mela lisu bakisa bokoko te fanda wana nzoto na elingi yango te tika vraiment bakisa bokoko pona libela so meli bakiso nazate ba misuso ba opesa pesa bino bakisi bazo belela OK yo zupe kisa yango boyo meli eloko to biki na ote obwaki mbongo neke nango ya pamba bango pe batonga bongo bazala tala cher menga naza nga cher te obengi kaka na numéro ozwa bakisi oyo okei nango meli yango pendant 7 jours 7 jours ya pamba melaka kiso 7 jours yo moko omona maladi nozale nango ozwa ngo solution okokama maladi na umeli nango na kenda ba hôpital na sala baboy nazoza solution bien te komona non paste yo mieux me et comment munene ce combien de kilos na libumu il faut ba ki opérer ozoluka mbongo ba sala opération à miom tika na mama mbongo na ebele wana sela ngwete loko musuzwa ka mwa mbongo mukie yaka zwa kisi oyo muzomona bakisi na ngai yango ezali kola mesa bakisi yango ya poussière pe yango oyo nde bozomona yango oyo oh yango na lakisa bino bomona yango ya liboke musu yango yo mususu yango yo mususu pe yango yo ya ba mai yango bino moko bomoni yango ndeza likolo a mesa yango na tie likolo a mesa o na tie ka ndambu bakisi mususu ezali o na tie nangeza yango ka échantillon étiquette pamba po bomona mais bakisi ezali ya kobaka pe ezali yo mwasi yo fungwama yo mwasi obimaka mai ernyo surtout ka ko challenge na se eza bien te na bakisi nango ezali ozonga mukie ndenge ozalaki ozonga vierge yaka bakisi wana ezali naza pona bana basi naza pe pona bana mibali naza tekeka bana mibali bango moko te naza pe na bana basi mwana maso ya mwaso monike o nde naza boye na fungwami na komi munene na se o boye boye okoselaka hémorroïde makambo teze hémorroïde okepa mbali bo mbali hémorroïde o hémorroïde nzoka ndeza yango hémorroïde te ofungwama na o deja oza mai mwasi fo kozala mai te mwasi fo za mukauki okauka nzote za ya okauka nzote za la mai te yo sikoso moni ke nzoto neza ya kukauka eza mai benga ngai na peso bakisi ezali yaka koyoka nga soni tenga pe na mwasi kalo kwa yo na koseka yo te pe na obeta lisolo te oye na peso bakisi ozi bakisi no bandi kobaka obaki yango okozonga ya kokauka mwasi faza la kokauka mobale okota bo vraiment azo senti penza lobi oui ça va mais yo mwasi oza mai mobale okote pa na bo mai liziba eza kitoko te eza bien te il faut mwasi oza kokauka mwasi mususu mobali ka lungolela mbaboe atata akotia kutu zolo te solo ya kopola ko kanta te ke onini ba eza maladi eza maladi moko pesa solo diaka pe eza la mwa mbala yo mwasi solo mobala ulungweka bien mobala yo ka nzoto solo bakisi nango ezali ezate ke solo wana sila na parfum te atosomi parfum $100 atosomi parfum $200 ko kanza te ke solo wana esila te solo wana kozala kaka il faut ba osala ona esila na kisa bokoko nde osisa solo wana soko oye na kabie na ngai okozwa bakisi wana bokoko ezali o mususu mapeka ezala pe o mama tanga bota kyo sema ya mabele ko ya kibwe etikaka ba solo wana pesa la bien te za mobali mapeka solo kaka o sola taba bo sola taba o sela ba parfait to tie kutu parfait sola bongo ezonga lisu makasi esila na parfum te yaka bakisi ezali benganga na numéro na nga eza wana 081 53 48 200 soka obengi na numéro wana mama papa okozwa solution ya nzoto na yo soko bengi na WhatsApp ozwanga pe na zana e numéro wana ka na pesi ya 081 53 48 200 eza pe na WhatsApp so komi pe ata na WhatsApp na ko okozwa ngai so epoza ozana Kishasa te oza na Angola, oza na Paris, oza na Belgique, oza na Hollande, oza wapi partout bisiko zali, même na États-Unis. Biskanyo surtout ozali, Hollande mission na ngai, omoni que sepeli nango, oza na
posa ba kisi obenga na numéro na biskanyo surtout oyo zali kisi wana ekokomelo bisiko zali komona no pasite kotungisama na hote kana mwa mbongo na oyo kotindela nga yango wana pe ekomina kotindelo kisi bisiko zali même ozana bambujima ozana tikapa oza wapi na yebi ke bolanda nga partout bobengi o Angola o wat partout obengi kana numéro na ngana na WhatsApp obi okomeli ngai o kozwa bakisi na yo na endeni to kosola na yebiso sala bo na otindelo bakisi na yo bakisi ezali ba papa o bokokaka kobeta 5 kote basi o bofungwa bozala mai bobenga ngai yo mama ozo souffrir na ba malade ezebele oyo zo kokanga lisuze mite banda na bota mwana na sikopoze mi yanga eza pasi seko bengi ngai ekoya na bakisi o epesa matrice moto po biso basi fo kozala moto so za malili ezala pasi po kanga zemi eza pasi na bakisi ono yo pesa matrice fo ezala moto mobali tango kote pano a senti penza ke moto na katsa nzoto po basi mususu moto na ngwani ezala nango lisute bakoma malili mutu nzok azala malili te moi si faut kozala moto po o chauffaka mobali il faut kozala moto na moni to komi na suka ya émission nanga bobenga nga na numéro nanga se bozana posa bakisi bobenga na numéro nanga 081 53 48 200 même na WhatsApp so komeli ngai na ko répondre yo bobenga ebele o nyoso tazana besoin kisi abenga ezala mwasi ezala mobali bobenga ngai nazawa na pona bino na uteki musika koluka babiloko oyo na uteki peka pona bino bobenga ngai na numéro o na pesi bino soti boko milanga na WhatsApp na numéro wana na pesi bino tokomi na suka ya émission na biso na pesi bino nyoso tu mbote biska bozali bye tomonani na émission msusi kwa singa na uteki peka pona bino bobenga ngai na numéro o na pesi bino soti boko milanga na WhatsApp na numéro wana na pesi bino tokomi na suka ya émission na biso na pesi bino nyoso tu mbote biska bozali bye tomonani na émission msusi kwa singa. Canal Futur. One. Canal Futur. One. Canal Futur. One.